Merci, ça nous a bien dit ensemble pour tout solo là. Alors, Dailen, en tout cas, qui mieux ali parce que Marambozo le kana Estambo Canabiso, Ezozangi Sabiso Pongi. Avant d'abord on a côté la Mozindo tika été na profiter à repesa bato nyos oyo basunga kanga daile l'homme du peuple ba ope bazolanda biso na bandaku na profiter na pesi bango bambote belé et na profiter encore repesa banda nyos ya commune ya Bumbu bambote belé mais tous un problème moko na kati ya commune ya Bumbu ya Laurent Fabrice et ça problème il y a insécurité et zongi ya makasi na kati ya commune ya Bumbu bazo côté la batu na bandaku bazo violer bazo boma alors tozoye baté est-ce que toza na mboka na biso tozalaka na mboka na biso te à chaque fois ndenge tokoma boye surtout babiso babaile balobeli ya peuple tozozwa ba rapport trop et soki tokomi kaka na tokomi 2h du matin na kati ya commune ya Bumbu ponge si la rabiso na bandaku omona bakoya turo bakoki koya pa na ngai to bakoki kokende pa nani osomona c'est-à-dire que commune ya Bumbu lokola biso ba habiter ya commune ya Bumbu lokola batu moko tozalaka na autorité te mama oyo batia wana na commune ya Bumbu non alobela mama na te mama Marie bourgmestre ya commune ya Bumbu incapable oya mobali alongwa mobali ezalaki ndeko na biso Rosikiwa Rosikiwa kei moto a remplacé Rosikiwa mama wana toyebi kutu place abimela te incapable mama wana asalaka mosala na ete mama wana ayebi ba problème ezoleka na kati ya commune ya Bumbu te ya wana ngai na l'homme du peuple na kombo ya bana Bumbu et na zape parmi bato oyo babundaki bitumba ya guerre ya 40-45 oyo basalaki communication ya gouverneur à ville à Kinshasa na ya vice gouverneur na ba élection ba gouverneur nazo senga pas ya gouverneur à ville à Kinshasa Daniel Bumba na vice gouverneur Edi Yeli ba longola biso mama wana boko sala tege ba notable ou bien ba leader d'opinion attaque intellectuel boké quand même au nom du peuple ko solola na autorité à Bumbu pour na retrouver la solution il y a wana ezaba idée mo condamné ba commune trop bozo bosana ya liboso na bango bazape na bakonzo ezali ville faut ba pesa bango pe ba moyen pour non ça non ville a uti opesa bango ba moyen là vous na kena noter ba moyen oyo ba komi kozwa parce que non ville a uti opesa bango ba moyen ba juste ba $20,000 bazui $20,000 chaque bourgmestre a ju $20,000 Nenga zabuno non vous na lobi kutu makambu ya misala na nuté mais nazo loba problème au biso tozo vivre insécurité c'est-à-dire bourgmestre nenga zabuno à chaque fois bazo côté la batu na bandaku ye atambola kate aye ba situation ni nezole kana kati ya commune toza na 13 quartiers mama wana aye bisa biso soki déjà maîtriser ta quartier mo ata la quartier matadi na quartier na ngai soki ba ye bana quartier matadi ba yebi kombo mama na amona ya ta komona bo. Merci beaucoup. Alors Ligambabi, n'a évité Christian en allant à Lemba ça va quand même hein malgré ma été le bien ma boulot ezana Igo Tanzanie place to merci quand même merci quand même na invitation na d'abord na ba téléspectateurs ba rotala biso to pesi bango nyonso mbote sika bazali merci sous une équipe mobimba ya Canal Kin o bandimi ko yamba biso na ba installation na bango lelo ezali esengo pona biso ezali déplorable en fait ezali mawa mingi nakati ya Kinshasa o ezali miroir ya mboka Kinshasa o ezali na ba institution nyonso ezalaka wa bandana institution président de la République kitati na batu ya se mais chaque jour batu ba kolela nayoki ndeko nanga moko alekaki na plateau na yo alobeli makambo ya masina